Ba Maman ya AMS basala association na bango pe bauti kozwa visa pour bakende poto ba pesi merci na ministre de la culture. Bandeko ya association des mamans pour l'éducation familiale et spirituelle AMS oyo basala ka misala lokola sculpture en bois, danse pe musique folklorique, art utilitaire pe misusu. Mbelesi badenda kala pona kokweya na kati ya États-Unis d'Amérique pe na Belgique kasi bazalaki kaka kozanga mikanda oyo bakonzi mwaki bapesa bango parce que na États-Unis bazelaka bango po bakenda kotonga centre artisanal et culturel oyo kobanda kolakisa culture pe art ya RDC oyo yango wana basanganaki na réunion oyo pona koluka ndenge ya kopesa merci ebele na ministre de la culture et art papa Esdras Kambale oyo apesi bango mikanda esalemaki ndenge nini lokole elle est là papa ministre Esdras Kambale ministre ya culture et art oyo asali kati na biso ya messe na mikanda ekundama ba ministre baleka na tango wana bafandela Basanga bambongo batopesa bambongo eloko moko esalema pété. Mais il y a 6 mois après abimisi biso na l'invitation wana pote tomeka na kobima ko kende ko exprimer excellence Esdras Kambale ba mama ya AMS bakobosa na kayo jamais nandimeki bazana impact danger na mboko yo papa kenda ka liboso macho yo eza wo